Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese Na Kongo Tek tek mama Yasiba Mutombo Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Bandeko balandi ya Congo check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa mbote uti na cœur sensible na kimi lisusu mbangu kopesa mon boss si mutombo mbote bele papa zwa mbote uti na cœur sensible to lingi yo mingi papa osola kama kitoko vraiment 100% chivu. Wana balandi nyonso ya Congo check TV cœur sensible apoti lisusu mbangu na likambu etali ba bledar. Mikolo na remarqué 2017, 2016, 2017, 2018 ezana batu oyo bazouta na mabela bakoko baza penza na esprit ya kimbokatie bolimbisa ngai atako bino nyonso tute me lilala moke polisa malala nyonso likambu ya ba bledar. Bandeko lisolo o ezali kafu avana kota na lisolo na ngai na kimi mbangu kopesa picheri la diva force tranquille mbote bele ma chérie zwa mbote uti na cœur sensible yo oza FMI ya mboka oyo oya boyi asala mokili na ye obeli opemi soki okufi olongwe kotiela batu mulunge yango cœur sensible aina popa lelo bandeko botira attention na likambo oyo na lisolo oyo bandeko ndenge toya ana poto toyaka ndaku toyaka nzete toza lokola banzete ya pondu teyokokuta na liboka mezana batu ebele ba papa songer ba mama ntsongo balingi ko détruire na ba façon nyonso likambo na ina ngona poka lelo bandeko bitinda ça veut dire na pesa bino réponse bandeko yo tozalaka na amitié puisque nga pesi na pesa ata lettre ata mbongo ata elamba ba memela grande sœur ba memela mwana ya yaya noko tout consort ezana bandeko bazaka na bizaleli mutalinga voyager ndeko kamata liboke oyo pesela ngai epa ya yaya kamata liboke oyo pesela ngai epa ya mwana ezokende kokuta na penza na bandeko mususu ya mitema mabe tangu ye akendeli kopesa koli nzoka akendeli kosasa lupangu na bino ndenge ezaleli akendeli kisongi akendeli makambo ebele afilme aye kotonga awa na poto bandeko lisolo oyo ezali ete eza na bandeko mibale baza penza bami ndenge bino bobengaka bami intime oyo ndenge bobengaka bapire nzoka pire ekomaka pirate bandeko mibale nakende pena na lombango bafandi na Angleterre batata oyo mibale basalaka place moko bapapa oyo penza bakoma penza plus même famille donc balingana penza makasi commentaire eza te puisque na bolingo na bango vraiment basola kitoko basekle nyonso bayebani tata o mususu azala mwasi na bana 6 place na Angleterre eza lisolo ya mubesu euti kosala makaka sikoyo pe ezonginda papa mususu azala mwasi 6 place na bana papa mususu ayaka ndenge mutu nyonso ayaka atika mwasi na ekuna na mwana moko ayaki azobunda ayaki azoluka po abengisa mulonga na ye na mabela bakoko akoma na mboka ya Angleterre basalaka pe place moko bapire o mibale o na ngonga oyo ekomi ki pirate ndeko papa oyo aza na mwasi sur place bandeko na ngai ya Congo check TV tangu cœur sensible azoloba yo mutotonda mutema mabe olingi kaka batu
babanda kopotana na mokili biso tozotia bato na tout droit yo ozobenga yango ke tolingi kokota makambo ya bafoya bato eza songisongi eza kisongisongi te baza bakongole baza na mbilinga tolobeli yango mpo conscience ezonga soki mutu mpe azalaki na likambo ya mabe ya lolenge wana esila ndeko papa oyo basalaka bango mibale place moko ndeko oyo azali na mwasi pembeni sur place na Angleterre wana penze eza kaka avant goût me bakombo na bango eketangama puisque c'est trop na lisolo ezoya ndeko papa oyo aza na mwasi sur place a voyager ake na mabela bakoko ndeko oyo aza na mwasi na mabela bakoko oyo azobundabunda akamati mwa kifunda akangi atieli mama bilamba atieli pe mwana ne bilamba na basapatu na quelque enveloppe amemela mama ya bana na ye oyo atikala na mabela bakoko balandi ya Congo Check TV mukilo eza malamu te mutu oyo ozolia na ye mutu oyo ozomela na ye oyo ozomonaka aza pire nzoka aza pirate aliaka yo sese azoteka yo na mipanzi yo sans le savoir. Oh là là, eza catastrophe. Ndeko papa oyo pe makambo nyonso to ekoki ye wana pepo akei akomi na mabela bakoko alali un jour deuxième jour ake kotala mwasi ya muninga na ye oyo bazalaka bapire na mboka ya Angleterre. Bandeko papa oyo tangu akomi epa ya mwana mwasi wana atiki pe kifunda ya mama oyo camarade na ye apesaki ye. Ndeko na ngai oyo basololaki yo na ngai toyebi te mais eloko ayaki koyebisa eke awa yo vandi na poto mobali na yo azali coupe lemba abimaka na ser boye abimaka na mama boye abimaka na mama kingandi donc ake koteka ndeko epa ya mwasi na ye na mabela bakoko bandeko balandi ya Congo Check kala penze ezalaka songi ezalaka epa ya ba mama siko songi ekoma na bana mibali ebele bakoma azo sekisa yo boye nzoka ye mutu azo détruire yo nzoka ye mutu azo boma yo nzoka tangu bato bazo yina yo eza na ndeko mobali oyo consideraka oyo bengaka yaya oyo bengaka famille nyonso yango oyo ye mutu azolia yo sese azokende kotia biloko moko boye yo ozo comprendre te bato bazoyina yo nzoka eza na élément moko dangereux ezokende kokota na bafoyer tu ville mobimba bandeko ndenge wana bayebaka bandako tu oyo ya basongere ya batata mibimba ya ndenge wana bandeko ake koteka moningani na mabela bakoko alobi ete mobali no aza coupe lemba vraiment epesaki pasi na kopesa pasi wana mwasi pe atikalaki na shoki wana mobali wana oyo aza na mwasi sur place aye kozonga na mikili na poto na mboka ya Angleterre ba continuer pe vie na moninga normal kindeko pe ezo continuer mama wana kuna pe aza sage femme alakisi yango na telefone te bazosololaka kitoko abengi pe asengi merci vivement merci beaucoup biloko otindi na ndeko na zwi apesi ngai nyonso otindi boye vraiment bazosolola kitoko nzoka nde na mutu azalaki na babuli ne mosusu alobi soki voyage réussir nga na komi kuna nde tokoyeba mokili soki epai ni tokokontinue papa mokili pe ezokontinue bandeko oyo mibale ya bapire lelo ekomi pirate bakendaka mosala vraiment basalaka place moko basalaka tour ya butu bango mibale donc bakoma penza plus même famille soki ndeko oyo ya mutema mabe te tata oyo ya bondoki soki abebisaki te mwasi oyo aza na mabela bakoko soki mome kokaki vraiment ndenge aza na kati ya mikili bokoyoka lisolo bana ya oyo bakobenga kuna papa leki bakobenga kote oyo papa kulutu po eza plus même famille
bandeko ba continuer misala na bango awa na poto mobali pe oyo mwasi azana mabela bakoko abundi nzambe ndenge asungaka na ye ba enonsa nzambe ndenge asungaka bat na ye makambo pe ya voyage ekoki ndeko mama oyo akangi bisaka na mabela bakoko na poto wo akwei penza na aéroport kuna na mabele ya banglais bandeko na ngai ezalaki likambo ya somo ya pasi pe ya mawa oyo kia sensible ezalaka soki likambo na lobi yango 3 fois sake sali penza pasi bandeko ba congolais tozokende wapi mama oyo tanga uti na mabela bakoko aye penza na pepo akomi na l'aéroport papa oyo asepeli ete mwasi na ye aye na mwana nzambe pe asungi tangu kaka mama oyo azokita ayambani kutu nanu te na papa wana ayambani na bandeko mosusu textuellement bobungisa makanisi te ndenge kaka de Londres asalaki mama oyo kokita azokita ayambi nanu ndeko oyo ya papa wana ya Songer ya papa wana akendeki kodétruire bayambani lokola bamonana na Kinshasa kuna mbala moko bapesani mbote na mobali na ye normal kaka boye bandeko likambo ya kokama pe ya somo kaka na aéroport wana mwasi wana alingaki alala pongi te ayebisi mobali na lobi ngai na ye penza na poto mpona se venger na yo na ye kosala vengeance bandeko mobali akanisaki ke ndoto nzoka ezali réalité akanisaki eza théâtre nzoka eza film ba américain bandeko na ngai mobali oyo alobi oye kosala vengeance ya nini ose venger na ngai na likambu nini o na ye kaka donc na ye kosala vengeance bandeko basimbi pe nzela bakomi tina ndaku bafandi pampampa une semaine libala penza mobulu donc moyen kutu te koyokana kata ndaku eza te mwasi ayebise ke ngai na ye kosala vengeance puisque yo mibali nyonso basi nyonso ya vili oyo pardon osilisa na kolinga ngai na ye kolakisa yo ngai na longo na mabela bakoko na ye penza donc kosukisa yo papa oyo alobi me nazo comprendre te nini kaka mama na ngai bafandi matata na matata mama oyo ayaki na vengeance na ye alobi ete lenjo ye aye kosala vengeance na makambo oyo tata oyo Songer amemelaki ye alobi ete mobali na ye asilisa basi nyonso ya kuna na Angleterre na kolinga yango mwaso penza ayaki na kanda bafandi 2 semaines tangu bafandaka na kata ndaku bandeko na ngai puisque papa oyo azala mwasi sur place nandeko papa oyo mwasa wuti koya bobungisa makanisi te basalaka penza place moko me musala ya butu boyebi kaka na tango bake musala bapose ezalaka na pose oyo kuna afandi na kwe na ye oyo kuna afai na kwe na ye tata oyo ya Songer na moma ya pose ayebi ete muninga na ye mwasi na ye na ndako aza ye moko donc na pose na ye asola kaka na mwasi wana azoyebisa lobi yo eza boye donc yo okoluka kaka ba problème okobenga police soka ayeba kopesa o place ya yo moko ana pote tambolaka ndenge wana azokote bachuke bandeko na ngai donc eza penza pasi mukili oyo mutu oyo ozomona bozolia na ye place moko bozomela na ye place moko azoboma yo sese songi ezalaka ya bana basi ekoma ya batata na poto na comprendaka te donc esalaki penza pasi ya makasi et puis ndeko papa o ndenge azoboma mwasi ya moninga ndenge wana ndeko wana pe mutu azulaka ekopo wana mosala po basalaka place moko me tala penza eloko tata oyo azofute pa ya moninga kaka ndenge wana bandeko na ngai matata eyaki kokoma jour moko mama oyo aye kobenga police pe baye kobimisa ndeko mama oyo pa akomi kofanda place mosusu tango akomi kofanda place mosusu balandi ya Congo check TV boyebi ke batu bazoya na mikolo oyo na bane oyo baza komi lobake baza ba intellectuel français tonda na munoko nzoka na mutu mayele esa te baza basuka na ba blédard
donc basuka na bamboka tie makambo ndenge ezotambula awa bazocomprendre te. Ye mama oyo akanisaki ntango ya niati mabele ya bamindele nde makambo nyonso esili wana akomi mwana poto azwi mukanda tutututu nzoka nde egogo ya munene ezozela ye. Ndeko papa oyo ya songere oyo akende kotia kisongisongi na mboka kuna na mabele ya bakoko donc batsuke na ye oyo atubaki mwana mwasi wana ekoti mpe mwana mwasi wana mpe asali makambo wana. Donc akutamaki sikoyo bapesi ye ndako ya ye moko. Bolanda lisolo bandeko na ngai bapesi ye place ya ye moko abandi kofanda na poto ezalaka bandeko na ngai na ntango bapesi likofi nga peut-être fanda 6 mois 8 mois une année bino mo boyebi eza na mukolo tampo oyo babetelaki yo kashe oyo bapesaki yo eza na délai nango ya 6 mois ya une année esilaka nango mpe atako batielo mpe 10 ans ekokaka kaka. Mama oyo lokola azali muvila baza babledar oyo bazoya mikolo oyo na mutu mpenza bongo ezotambola malamu te bango bazokanisa poto mpenza etambulaka ndenge wana owuti soki masina oye na komini mosusu ofandi kaka ndenge wana awa ezalaka ndenge wana te. Owuti na vili mosusu oke na vili mosusu fo kotisa mikanda. Ye mama oyo akanisa ike na ntango awuti selembau aye afani na ngiringiri afani pa leza bandi kotuta pondu awa ezalaka bongo te fo kende komikomisa. Mama oyo pe delene bapesaki ya 6 mois esilaka te esili oyo pa mama oyo akei kwatulu po akende ko renouveler bangle balobi leonjo mama dossier na yo eza malamu tomoni penza mbeba moko te bando koti na mabele na biso mais avant to renouveler mukanda na yo fo mubali na yo azala. Mama oyo alobi mubali na nga azala ndenge ni puisque ngai na ye esi tokabwana botianga awa. Mindele balobi no awe tambolaka ndenge wana. Dossier oyo oza nango mutu abengisa yo eza mobali oyo epa yo tozwilaki yo. Avant biso to renouveler papier mosusu totiela yo ena tobetela yo kashe penza to confirme ko ofai na mboka oyo mindele pe lokola bayebaki bayokise mutema pasi fo mubali na yo wana aya kosigner. Hey biliaki mama oyo ya bledar bikoki. Donc mama oyo mukuse ezalaki ta bandi komi kwanza na kata bureau ya mundele atoki mundele akamati papier abi mama pangusa mitoki. Est-ce que condition autopesi yo eza makasi ou bien eza ndenge nini? Tolobi kaka kende mubali na yo po aya boya na ye aste poto prononcer papier na yo eza condition moko ya pete comme bonjour mama bapesi ye papier atongi apangusi mitoki wana ya mubesu bandeko na ngai ezokita. Mama oyo na ngonga oyo aza na mai na miso tala likambo eyeli mama oyo ewutaki na nzela ya tata oyo ya bondoki ofandi na ndeko boza camarade bino mibale muninga na yo apesi yo koli alobi memela ngai koli oyo na mwasi na ngai na Congo na mabela bakoko yo memi koli oke kofunda makambo nyonso oyo bosololaka oyo yebi camarade na yo asalaka na poto omemeli mwasi na ye na Afrique. Mwasi koya ye libale koti mobulu libale koti pitopale en même temps yo ozala mwasi no na kata ndako papa na mukili basalaka ndenge wana te oyebi na mukili oyo sali papa ti okofutaka yango yo ozala mwasi oyokaka bisengo na butu muninga bengisi mwasi na ye na mabela bakoko yo so kenda obebisa eso kenda otia poison tala siko makambo eyeli bango siko na ngonga oyo balandi ya Congo Check TV mwana mwasi wana condition bapesi ye po batiela ye séjour ya une année na Angleterre esengeli aya na mubali na ye wana oya yaki alobi ete aye kosala vengeance ndenge eza koyinda mwasi wana ntango asimbi mutu alobi
na ya kokufa liwa na yebelango tina te bakoya korefule ngai nake kozongela lisusu vungule nake kozongela lisusu nsaki madesu ona banayi kotia kopo moko ya mafuta boyebi kopo ya mafuta linzanza oyo ya tomate nde yango mama na banayi kotia abi katuka mbadi ti aye kobenga famille ya mobali aye koloba nyonso alobi famille ya mobali bolimbisa ngai natubela liboso na bino ngai nazalaki na mabela bakoko muninga na ye oyo na kombo ya boye oyo boyebi wana batambolaka bamibale bakendaka bafeti partout bango mibale mapasa kutu nsima ye nde mutu amemelaka nga biloko nayebaka ye te aye koloba ete mobali na ngai asilisa basi nyonso na poto na kolinga yango nayaki nasala vengeance oyo yango bandeko na ngai ayebisi kota mobali na lobi en tout cas bobenga mobali na ngai bobondela ye mpo ndenge eza boye na suki ezalaki mpenza volonté na ngai te eza camarade na ye nde mutu ayebisanga ndenge wana epuis ndenge nakoma a na poto tobenganaka na babutu na ntango bake misala puiske bakenda mosala na mobali na nga na ntango basala mosala kuna ye na ntango apose abenga nga tozosolola soki bakoma mwasi na mobali ngai na yo toyebi te mais epai oyo batie mpondu epai oyo batie ntaba na ndenge awutaka na mabela bakoko bango moko kaka bayebi mais lisolo ngai na beti yango ndenge oyo ngai nayokeli ndenge oyo ezaleli na miniti oyo ezali leo yango balandi nyonso ya Congo Check TV vraiment na bondeli bino na kombo na Yesu ndeko papa oyo asala penza nini eske azongisa mutema nsima akende kokuta na bamindele atia signature bapesa mwasi séjour ou bien atika endenge wana ndeko papa oyo asongere ye nde mutu asali potopoto nyonso mais en même temps ye na ndako ne aza na mwasi na bana na ye bato ya poto boza mitema mabe boye pourquoi mutu mpenza oyo bozalaka na ye bokoma bapire lelo kaka na likambo moke ya motema mabe ya songisongi oyo ebaluka ekoma na bana mibali lelo kikamari na bino ekomi ya pirate eza pasi mpe mawa eyaki koyeba na ndenge nini bato avant mama oyo aloba bato nde ya quartier bayaki koloba ke soki oyebaka te mwasi na yo tomonaka ye komplike na kamari na yo oyo bosaka ne bapire wana bandeko esali pasi mpe mawa eza mpenza biloko moko na communauté eza na mama moko abengaki nga alobi fo tobondela makasi biso bakongole mpo makambo ndenge ezokendela ezopesa mpenza malamu mingi te ntango bakoloba oyo balobi ntango tokosakola oyo tosakoli ntango tokoloba oyo tozotia songisongi eza mpenza jare ya songisongi te mutu na ntango oza na balangage wana ke biso tozotia songisongi eza bato oyo balingaka ete moto epela puiske satana ntango atelemaka satana abundisaka mingi bacouple yango biso baclaire sensible oyo toyo kotelema couple moko na ntango eningani toza wana etanke toza bakongole tozobunda na likambo nyonso ya bakongole mpo ekende liboso yo nani otelemela yo nani okangisa bato minoko tokolobela yango bandeko na ngai napesi limero na ngai 0049 152 103 78 628 nazongeli 0049 152 103 78 628 wana eza limero ya cœur sensible ntango yo ozwi cœur sensible te mpo naza mutu obengi mpe na limero oyo ezoleka na televizio wana limero oyo ya poto kozwa directement boss limero oyo ya 00244 wana na ntango yo okoti na portable na yo epesi yo mbala moko whatsapp bokomi mpenza bamina boss asola mpenza kitoko nake lisusu kopesa komunike mosusu oyo nyonso aza na mwana alingi asala anniversaire bana ya mike soit yo mokolo olingo bala benga Congo Check okozala mpenza desi te kala mingi te bokomona
mariage moko tokotia na Congo check bandeko ba image moko ya somo na yebite boss mayele wana ke koyekola ngo wapi vraiment boss bokozala décider bino batu bosana kati ya Congo check vraiment merci mingi oya sana kati ya Congo check te bo s'abonner bokozala décider merci mingi check na lingi bino mingi ciao Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo Dina yese na Congo check mama Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo